Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto mbote na banyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila otika na kaka moko l'unique oyo le seul nazaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko na yeka kobeta lisolo tragique ya mawa ya pasi ya liwa oyo policier na Congo aute koboma ya ye mwasi na bana 8 ya mwasi na ye oyo akute na libala. C'est-à-dire c'est un policier Mario oyo bakutane na mwasi en tant que azalaki civil, mwasi azalaki déjà policière. Alors mwasi tango bakutane na mbali mobali na musala te azalaki civil, mwasi asali tout akotisie na kati ya armée akomisier policier et tango papa ye na libala ayekuta mama na bana na ye 8 ye pe papa azalaki oyo ye bana na libala oyo autaki ya liboso akomi kovanda na ndako ya mama na biso la policière azali soki PMF babenga moso ba PMF donc ayambi papa na biso akotisi na ndako ya libala papa komo vanda komi lokola Mario otobenga ba gigolo. Alors eloko ya grave eza nini papa wana kouta ute musala soi-disant ndenge ba information toza na yango po na ba information mususu eza ya lokuta mususu eza ya solo so totali ndenge makambo elekeli to comprendre que ba information mingi ya malamu ezali oyo ba akutaki mwasi na ye il paraîtrait que azo solola na voisin mais na kati ndako na modèle akutela bango azalaka pe na mwa ba soupçon ndenge yokaka. Alors selon ma solo ndenge ezali pour eleki na 4 heures du matin, ça veut dire que voisin ayebi que papa salaka butu. Donc botalaka ba era ndenge wana ba yokuta voisin na ndako wana ezali source ya mutu apesinga information atinda ngai ba voice mais atinda ba image mais ba image est trop horrible, ba image est trop somo na kocha ba image te na image en tout cas na kocha ngote za somo et ça la passe na mawa komona niveau oyo bato wana bakufeli bana wana bakufeli bana 8 na ye mwasi na ye mobali mibomi ye moko amibomi ka suika wata avant miboma déjà atie moto na ndako a incendie ndako. Bref autaki musala mais azongaka air wana te mais lokola azalaki na ba soupçon moko boye ke mwasi na ye akotaka air moko voisin na ndako akanaki mukona akuzongana avant l'heure. Alors na ba 3 heures du matin on a l'air azongi na ba 3 heures du matin komi aye beti porte botala bino mona kati ya kankokolo na 3 heures du matin mulili osakana te
azongi ayebeki porte mwasi le afondika porte boye mobali na ye mwasi ayebekaki mobali akozonga alobi na ba 8 heures donc place wana papa lere amoni voisin na kati ya ndako na heure wana atuni kutu question te acomprendre kaka ke makambo bandeko oyebisa ngai eza ya solo na arme na ye kaka ndenge azali nango kaka wana abeti na liboso mwasi nde masasi kobeta obeta mwasi nde masasi mbala moko bato bagangi bana bagangi baki makele bakoko voisin tout la mwisi ya zaza voisin sauté akimi wana ndenge baza koexplike ngai voisin a sauté akimi voisin mutandeke kobelela alors sikoyo na kanda wana bana le bazobima na bachambre boye na makele wana boye abeti bana nyonso masasi donc abomi bango tout yango mpe natuni question na ministère ya justice na Congo to na ministère ya intérieur comment bokotikaka bapolisier oyo baza kosala babavure bapolisier oyo bazodérape botikaka bango bakendaka na baminduki na bandako policier aza na cerveau te bapolisier oyo baoraisonne lokola bantaba lokola banyama comment bokotikaka bango bakendaka na baminduki na ndako bakesa bacarnage la preuve n'est que papa na biso asali carnage donc ye penza kafwa mibomi soki te la cour d'assises 30 ans de réclusion criminelle mais a mibomi na suka et a incendié ndako c'est-à-dire que tangu secours ye bakuti déjà corps calciné c'est-à-dire que corps zika 8 enfants na mwasi et puis na ye moko mobali papa ami beti masasi ami bomi abitika na kati bango nyonso baziki kasi eloko nini oyo ekamwisi bato papa bomika bana oyo akutaka na libala ya mwasi na ye 8 enfants abomika oyo ye basi bana ya mwasi na ye mais bana oyo ye moko abota atouché bango te bana oyo ye moko abota na libala utaka nango libanda aya nango atouché bango te quel motema mabe quel motema mabe yango na ye kopesa mwa conseil na bandeko basi to bandeko mibali botalaka place nini bozokelinga botalaka place nini bozokende kolinga bilinga bikota mobali mo bauta soki wapi kaka poso atika mandefu lokola Jésus Christ de Nazareth ne bolobaka obango benga bata mandefu nyonso ba Jésus mais oyo eza comportement ya ndenge nini peuple congolais eza comportement ya ndenge nini mutu atiki kaka mandefu c'est nini bozopesaka bato bakombo alors botalaka place mokenda kotia makolo bamibali nyonso bamibali ya kobala te basi nyonso baza basi ya kobala te basi misusu bazali na doka kopemelo libabe na vie na niveau osakana te mobali mosusu mpe akoyeli oboyi na vie mpenza donc vie na yo cadavere vie na yo ekufi ebebi alors botalaka place nini botiaka makolo ote état d'âme na ye na te makambo état d'âme eza te eza likambo na éducation motu kaka ndenge akoleli oyeba kaka ke motu aza bien to aza bien te bato mingi tomona mona awa baotambola mituna bango eza dia ya kobeba bazomérite bahôpitaux psychiatrique baza komérite bacentre psychiatrique baza komérite baplace oyo basnpp na biso bakenda kobomba bango kuna parce que mituna bango eza ya kobeba mais awa na poto motu eza ya kobeba mais aotambola na ye azoyeba nekuti ke non aa mutu moboye donc aa mutu bacentre psychiatrique bakende kosala ye mutu azoyeba nete parce que ayokanisa aza ne bien nzoka mutu eza ya kobeba alors ndeko na biso policier abomi 10 donc 8 enfants plus mwasi na ye moko et atie moto na kati ye pa mibwaki na kati abibomi na kati en tout cas a incendie ndako nyonso bato tout bakufi mais atiki kaka oyo ayebana sikoyo boyebisa ngai quel esprit
eyelaki mutu ya ndenge wana po soki pendaki na posa penza donc aboma tout aboma na bano ya ye mais atiki bano ya ye donc on ira kana kaka mama oyo suka na o éliminer maman peut-être oui tika bana les enfants innocents makamna bino ya mikolo tali bango te. Les enfants c'est la bénédiction de Dieu a éliminé bango tout na yimoka mitiki na kati bango tout cadavre donc a toto li penza libota mobimba donc ya mawezate na yango na osuka nanga awa na eka na beta lisolo oyo Anita Molembek aba Anita Lembiakos l'empereur Bambiakos na Paris Bambote bisika bozali na pesi maître Alain Lyon na Sanoa na 95 Bambote Belé na pesi Samouraï Manzao les sapeurs l'italien Bambote na aussi bozali na Bosanité bienvenue Bianco na Léman 72 dans la Sarthe et na kobakisa mbote na ngai na vie na ngai Vielando otoyebi na kombo ya papa Sarah et puis na kopesa Frédéric Ntsumbu bambote belé patika soda ya potote aza toujours wana Nina exotique boutique na Arpajon 91 na Essonne bambote na Yusko Zali na pesi Ig Etisomba Igo Sport Ig Etisomba na kati ya Marcoussi ba mbote ebele esiko zali na pesi bana yolo nyonso tu yolo nord yolo sud bana ya Dallas na komina Kalamu ba mbote ebele ba vient na biso ya tunwa na yolo nord na terrain ya Kamina ba mbote na bino yango wana leki na bino yeyo na pesi vient nga mayeye vient mayeye vient nga ya gentil Bambote belé ou atika leki na été toujours John soda poto ça les cinq mingi et puis na pesi papa Freddy Lomeka na la défense na 92 kuna na Eau-de-Seine na Osanité Kokambo na Eau-de-Seine 92 na pesi ba mbote na ngai na vie na ngai Féroce Mukamina ya Ferdinand Mukamina na Irlande ba mbote no yango wana na pesi mama Raïsa Pindi ba Raïsa ba mbote ebele mama Mokonzi laissez jouer les enfants na pesi ya Guibert Dibanza les monuments ya Caroline du Nord ba mbote belé sans oublier Mosuminaye mama Geneviève Dibanza Gou na pesi Rose Dibanza na Mosuminaye Chiko Kanyeba États-Unis d'Amérique bambote ebele bisika bozali Chéri Paul na Merbo na 28 tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilo na 28 na Dreux na pesi Juvens Mondibu na kati ya Bundes bambote ebele Tranquilin Akwete na kati ya Bundes na Stuttgart bambote ebele na pesi Géry Lubaki na mama Louise bambote bisika bozali na Bruxelles bino pe botika ngate merci na mona kanyoso Xavier Massamba zawana tika soda ya potote bandeko na ngai bo s'abonner et surtout que na kosenga na bino nyoso bolinga soda ya poto bo meka kusunga soda ya poto bana biso na Congo na centre maye kotaki esikani na sombela bango na tia bango bavandaka ba télévision tonda na kati batalaka nyoso mingi ebebi na mai mingi ebebi na mai bambeto na bango ba matela nyoso tout na somba tout ebebi na mai soki bomona ba image te c'est parce que ezali dû na ngai moko na lingaka discrétion na lingaka donc batu baye bana bango te pour et ça nango échanger nango le moté motema bero ya makasi et on a linga kimia zala bana bava na kimia bana ba shege auto récupéra bana ba orphelin na ba mama ya ba veuve on surtout na soda ya poto asuki para na bango mais na kati ya discrétion so ibo sunga soda ya poto na 5 euros 10 euros 15 20 30 50 100 en tout cas et ça malamu mingi na ko relancer les sous babiloko pour mingi et baby na mai na inondation et tout les cas dernièrement en tout cas vraiment na 5 minutes bolimbisi vraiment pardon au benga soda ya poto bo luka bo sunga
tosunga bana na biso parce que oyo bokopesa ngai eza bokabelinga te bosungi nde nzambe bopesi nde nzambe parce que les enfants c'est la bénédiction de Dieu. Donc en tout cas ozala malamu mingi tosunga bango na lisungi na bino à travers bino et osala bien makasi mingi. En tout cas vraiment bozala motema monene bozala na mawa nayebi que voilà eza facilité mais biso ba congolais tosala ba cagnotte na batama boma tosala ba cagnotte na batama boma omona mutu mobe mutu sala tetala grâce mbizi ya kosi bino alukili bino ba makambo soki ndenge nini bopesi ba mbongo a changer voiture soki voiture asika na mbongo na bino tomoni soki nani soki mwasi nyona yaki na ba réseaux sociaux bakangie ba location nyonso bakangie ba location nyonso. C'est-à-dire que alikenda musala te azala mukanda na kenda musala te avivaka na ba location bakanyango nyonso. Moyen vivre ezate vie comme il passe aye kolela na ba réseaux sociaux communauté bosa elanga cagnotte bosunga ngai ale mbangu bandi cagnotte awa na monaki bosa ela mutu cagnotte bosala ka ba cagnotte bato mutu sala ati batama boma mais bato ba oluka bato malamu bolingi bango te soda ya poto na yebi kolela bino na kolela bino bosunga ngai pona bana. Papa André Mumpaka na Mantes-la-Ville, ba mbote na aussi ozali pese nga madame ba mbote en tout cas ebele. Merci beaucoup. Maman Gisèle na Poitiers, ba mbote si ozali merci mingi na bosanité Marlene Nancy Mukanda en tout cas ba bisous na yo ebele yangwana merci na bi kolanda soda ya prototype ngate et puis Rachou Poba na kati ya mo na 77 bambote ebele papa Jean-Pierre Mavakala bambote na ebele yangwana en tout cas merci na bien sur bolinga soda ya poto vraiment beau continuer ko s'abonner na bosanité Alexis Koubat na kati ya Crey na 60 pardon et puis Gentini Efonja na Suède mboka ya Suède en tout cas mboka malili pesilanga madame bambote na biki bolanda soda ya poto merci mingi partout bozali ayi komaneno motema ya Maman Hortense Nadeka na Danemark en tout cas yo potika soda ya poto tenzamba pambola yo pesilanga imbote na Athos na kati ya Vernon na France na 27 en tout cas ekosala bien makasi mingi. Bana Vernon nyonso bambote o bolanda soda ya poto bana Evry nyonso bolanda soda ya poto bambote bana Mantes-la-Jolie na 78 bana ya Louvier o bolanda soda ya poto bana bozana Saint-André bolanda soda ya poto bozana na Passy bozana bamboka minene bamboka belé partout mokimlimba place bozali en tout cas bo continuer ko s'abonner bo pousser ba famille ba s'abonner donc na objectif 1500 abonnés. En tout cas merci mingi en tout cas lisolo na lelo lelo ezaki lisolo ya pasi na mawa ya papa soda abomi bana 8 ya mwasi na ye na ye moka mibomi bango nyonso 10 et puis te moto na kati ya ndako bango nyonso baziki bomona ba corps calciné mais c'est horrible na chez horrible mais moi na tchango ezate ya makambo ya pasi na préféraki intimité ya ba corps respect ya ba mort. Merci na bino surtout bolanda ngai to s'abonner vraiment mingi to s'abonner to partager na profiter pe na pesa prophète Jacques na Cape Town en Afrique du Sud ba mbote ebele bien l'image aussi en même temps na pesa pe ba mbote en tout cas nzambe alo la pambola biso to komi na prochaine émission RFM Kiona ya yo yango wana les docteurs. Merci beaucoup et ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.